Bonjour, boni. Mbote na bino nyoso to bandeko nanga boni boza bien. Boni ba mama boa malamu, ba papa pe boa malamu Biso ba mama to lingaka bino ba papa makasi, posa bino ba papa biso pe mobulu to lingaka bino mingi. Wa bino mama Elia Nitu, votre deuxième maman la reine mère na pesi bino mbote belé ba yeba ngai ba yebolinga ngai ba yebosepela ko tala mama Elia Nitu. Na pesi bino ba gros bisous na bino nyoso boza bien. De mon côté, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mawazo batela. Merci beaucoup. Na bien surtout ba oyo bo disposateur na bino pona kotala ba émission to pe pona koyoka. Maman Elia Nitu. Bande ko ebele ba benga ba ebisinga ki mama Nitu. En tout cas to sepela na musalo sela ka biso ngabi bino bo sepela na musala sela bino me bino bo mabo makasi. Na so bino bo sepela na musala me maboko makasi. Elobi ngai yeyo na yango. Merci mingi na mama mbiso moko yoka kimbela na ngai yoka kikolela na nga pona bana na ngai. Pona bana na nga baza kuna na orphelinat kuna na Congo. Abisenga bon mama Elia Nitu kotanga komona nga te mena yoki kolela na yo. Nazo kanisela bana na yo. Ya on appelle ça merci. Bino pe ba yo botala kanga. Bo kanisela pe bana na ngai e ozaka bien. Le cœur d'une mère. Orphelinat za wana na Congo. Pona bana na biso. Ba mama bon mekana ko revoir mukie na bambongo ya bana. Hello? Oui? Nazo rouler mais nazo la vidéo moko nazo rouler, je te rappelle hein, dès que je m'égare je t'appelle, d'accord? Je suis au volant. Merci. Bon, vous comprendre, hein? Ba mama bon meka ko revoir na mukie pona makambu ya bana, bambongo ya bana, ba mama bino ba eboza na bana mikie, bino ba ebozo ka bambongo ya bana. Bon meka ko revoir mukie pona bana. Bana baza bana na bino. Ba mama mingi bolingi susu kolatsa bana malamu te, kolesa bango malamu te pona makelemba. Ngai na zali banda. Ba mama makelemba ezo sala ke bokipe susu bana te, bolatsa susu bana te. Bozolesa bana malamu te ba mama. Ba mama mususu ba kozolesa ka bana ketchup na mayonnaise na likolo soso, likolo ya loso. Ce n'est pas bien. Za malamu te ba mama. Ceux qui boza na bana o basi ba koli baza ko vendre sabino ba oso na bino boyoka ka bana ninge baza ko expliquer bino za vraiment important. Ceux qui mobali aza ko yebisa yo ke mama mbongo ya bana oyo liesa bana na bango malamu mabe pe ezate mama liesa bana lelo mbongo ba mama ekomika mbongo ya makelemba. Soki na lobi boeza pamba te po eza na papa moko abenga po yebisanga ke mama Nitu ozomona ke nazo yokela na bana mawa awa na mboka oyo tokabola makambu mwasi asalaka boye mobali asalaka boye ya solo mais tozali na bana oyo ke leta paza kopesa bango mwa quelque chose pona kolia mais mwasi na ngai pona ya bana pona kolia ye koma ya epo achaka ba makelimba na ye ala taka achaka ba kabelo na ye ekoti siko swana na kati ya ndako mbongo ya bana bo comprendre nga nazo rouler so bonga mise za pia kuseke nazo vérifier ba feu hein. Ba mama papa ebisinga lobi ko swana ekoti na kati ya ndako pona nini po mwasi na nga mbongo ya bana ekomika mbongo ya makelemba na banyongo kilikili banyongo lobi ngai yeyo soki kaka unyongo tokomika le 6 oka so zela ka le 6 te za le 6 mo ba no mbona bango koleka le 6 na osani ni na kopesa yo seki feki bana bazolia malamu te bana bazolata malamu te pona nini po mama oza ko s'occuper na bana na yo malamu te. Ce n'est pas bien mama ozo s'occuper na bana malamu te pona nini mbongo wana pe ezalaka pe ya ebele te soki ndeni mundele pe a calculer yango mbongo wana pe eza pe calculer mama 4 enfants mbongo bazo pe eza pe déjà calculer pona bana na yo mama olingo salela bana eloko moko te ya bozo mona ke bana bazo kende bana muso bazo zaka ba complexe na baninga na bango bana bazo mona baninga na bango baza bien baninga na bango bazo lata malamu baninga na bango bazo lia bien
bango bazozala malamu te ba mama na biso bo revoir biso ba congolaise to mesana kolata congolaise mesana kolata fo lata ba mona ke yenda lata kitoko yenda zaka boye ba mama boye biango bien bongo siko pona bana na yo moko kolisa bana malamu te bana bazolia bien te ozomelisa bana kaka nini nini comment ça s'appelle cola à part cola omelisa bana grenadine ba mama ce qui cola te grenadine tabino moko ba mama etali bino bon voilà ngai pe na zelo na nga kolia nga zanga kwa ba mama to balingo lesa bana te ngai na nga la bébé teta miliesa na nga moko na miliesa nga moko wig king original sauce wig king ce qui ni na ngwa bon et des jours comme ça je vais manger un peu à l'extérieur. Qu'est-ce que je vais manger là? Je vais manger quoi? Parking, bonjour. Bonjour monsieur. Je voudrais prendre un menu de wing là. Les wing king là c'est... Les wings? Oui, les petits... 4,69 par 6 ou 9 le menu? 9 hein. 9. Oui, c'est ça. Frites coca? Oui, frites coca, oui. Frites coca. Oui. Avec ça? Je pense que ça sera tout. Hein. La sauce, n'oubliez pas la sauce. Hein. Il n'y a pas de sauce avec les wings. Il n'y a pas de sauce, mais donnez-moi la sauce barbecue, non? Vous voulez de la sauce barbecue? S'il vous plaît. Une seule? Une sauce? J'ai pas compris. Vous voulez une sauce? Oh, 2 sauces. Hein. 2 sauces. Oui. Alors 10,50 deuxième cabine. Pas de souci, je m'avance. Hein. Allez-y madame, je vous attends. Merci. Ngai nazolia na ngai comme nangoni King Burger ba mama. Nazolia na ngai King Burger. Botika konyokola bana. Bana kaka po balia kaka ta mo King Burger nga na olia il faut kaka ce qui mwana azana anniversaire. Ce qui peut d'anniversaire te mwana liango ezate. Mama to boyi na biso te. Makelemba to boyi te ba mama mais bonga bana ba mama quand même. Ba mama na ngai. Ngai yo. Olobi 10,50. Nafuta ndeni. Nafuta ndeni. Comment? Nafuta nani? La photo de qui? C'est pas la photo, je parle à mon langue là. Ah, mais moi je comprends pas. Hein. Ah, mais faut comprendre. C'est quel langage? C'est le langage, moi je parle à ma langue maternelle. De quel pays c'est? Du Congo. Congo? Vous connaissez Kofi Olomide? Est-ce que vous... Zaïre, Congo belge? Ah, Congo Zaïre, Kinshasa. Vous connaissez Kofi? Kofi Olomide. Olomide? Vous connaissez pas? Non. C'est pas un chanteur? Oui. Lombo Makiadi, vous avez connu? Non. Taboulé? Madu Dibango. Non, il n'est pas de chez moi. Fali Poupa, vous ne connaissez pas? Fali Poupa? Oui. Ça ne vous dit rien? J'écoute la musique, je connais un petit peu. Ah, ok, voilà, je vais payer. J'aime bien la musique. Bon, moi, il y a bango binote. Ah, quand on a il y a du rythme là. Ah, oui, si. Je fais sans contact? Non, bien sûr, madame. Même si c'est mieux avec contact. Non, sans contact, c'est mieux. Entre humains, c'est mieux les contacts. Ah oui, entre humains, les contacts, c'est encore... C'est ça, c'est mieux le contact. Merci. Il n'y a pas de souci comme ça. Bon. Bon, mon baba mission na biso e ba yebi binote ko ka moi. Satango le bia bina yebi note na tenga ba komo na bino. Ya tengelinga o. Soki manunga bité wana za mboka na biso te papa. Le kamuni ngo. Voilà, il y a de l'eau ici. Parce que nga na lingi na lia, je vais manger là. Bon mon mai, na osko maboko. Bon mani to skola maboko te. Mai yango na osko maboko ngai. Voilà, na lia muke to solo là. Nazolia muke. Tozo solo là, nazolia tozo solo là. Quand on a lia là, on vit qu'une seule fois, la vie n'a pas de brillant. Laissez-moi manger. Ah, on est là au bon ça.
Ba maman, bana po bale ata King Burger au kanga na lia o ba maman. Il faut ka mukolo anniversaire pona nini? Parce que mbongo nyonso maman osa nini ozo chama kelemba mbongo bana yo ozolia mbongo bana. Ah ba maman tabino moko. Tabino moko papa oya lobi ko swana ekota biso na ndako mama likoka mbongo nini mbongo ya bana. Likoloka mbongo bana naloba te mama ngotali yo. Mbongo ngotali yo. Ngamna mema bana ngona libumuti. Ngamna botaka oui yo memba ngona libumboti bango me tango yaki libalo yaki maboko pamba. So bo sengise ki nzoto te contact wana te mouvement du corps. Bana banga ba bota mandenge ne ba mama. Ngana olia King Burger na ngai. Nazala ngali bana moni. Somba King Burger na nga. Ah, c'est déjà. Merci. Madame, bon appétit. Merci beaucoup. À bientôt, monsieur. Ah bon, ça n'a pas pour nous aller au solo là. Quand on a allé là, comme mon moto, c'est bien bon pour les sabanater. Pour les sabanater. Bon, on est sur toi, banane comme quand on a makelemba. Monsieur, il n'y a pas de paille. Oh. Donnez-moi une paille, monsieur. Monsieur, après ça n'a pas été. Monsieur, après ça n'a pas été. Comment est-ce que je vais prendre mon jus? Na comme ça, je n'ai monsieur. Bolé sabana, ba maman. Bolé sabana. Voilà. Ngai wana na bandi okende. Ba mama, toyoka kape, mutu makasi eza ngona tina moko te ba mama. Sikoyo mama oyo ndenge yo linga ko kipe bana te ko sombela bango ta mwa McDo te. Ata nenga na sombi mwa eloko komo nango ni King Burger o te mama. Mobali akomi ko mema mwana ya mukie et pas ya ça dépend. Mobali wa mema mwana et pas ya ça dépend. Mwana qui pas ça dépend. Moi ça n'a pas flatté ce koyo. Mobile là c'est assez gentil. Alors ce mela nini McDo, KFC. Alors ce mela mwana yo. Poye moko, ce mela mwana te. Ya ce mela mwana. Ndolia na ngai ya. Abeta masala ole na olia. Bolo bate koza ko olia na na doa olia. Surtout maboko nyanga bien na olia. Nana feu. Makangu ya mobile na yo. Ako miko somela mwana KFC, ako sombele Burger King. Mwana olia. Mwana monike. Tokendaka na papa. Place on a côté yango. Mwana mwe ke tukena papa ko tukena na papa. Ba pesa nga bakenda osombela ngai mwa KFC. Mwana bomba te na mtema. Abombi malike akenda na papa. Kana le nga. Nzelo na côté yango. Yango. Quand tu parles bien. Voilà. Moi là comme que nekolia makango papa osani. A osumbela mwana. Mwana ba oflater mwana ti. Po yo mama osaka nini osumbela mwana te. Ate mina fe botika ngana lia. On a tonga la lia te. Laissez-moi manger pardon. Uzunga bilamba. Makambo. Eh, puis nanga vraiment pour moi nanga sumbela nga puis les baby pour moi ta puis les baby. Eh, je peux nanga ko lia. Pour moi. Bleu c'est pas une pull. Ah. Pull nanga vraiment pour moi c'est un cadeau. Il a son apprécié. Je peux nanga baby. Non, c'est la réalité.
Ça c'est un peu poigneux. Il faut beaucoup d'attention. Eh, maman, quand c'est beau, ça pour ça, il bien, il ne marche piéton. Moi, on a comment on a papa. Moi, on a McDonald's, on a KFC, moi, on a mon encore peu moins mobile. Ah bon, mais c'est que le papa, quand on va se mettre la gueule, on va se mettre un cadeau. Ça dépend à papa, papa et ma grand papa. Mais yo maman le ko so mbaka na yo te, le ko ki para penza te. Eza na baso ba négliger ka ba na ba maman. Na ba maman o ba négliger ka penza. On zo soin mo ba zo na ba na maman ngai. Zo pe soin ya bana na yo, tika ko négliger bana na yo maman. Tika ko négliger bana. Mambo wana mukile ta zo pesa bango. Liesa bango bien. Yo so bango malamu maman. Siko tonton et moi bisinga bi bana ozomona bana bayibi ko bomba basekele baza nekendaka na mwana peut-être que na maman ni tout mwana abeta pe solo ta kabeta solo tekendeki na papa bo beta na solo te abike kuna sara nini ale bakase na ba McDonald's bah ouais la maman voilà voilà garé dans le bout garé dans la lia anga bilamba pumo na garé na lia bilamba pese baby déjà na suna chouette. On a blambé ces bébés dans son chouette. Puis il n'a pas pour moi, il y a tout un cadeau. Pour moi, n'a pas ta moto, hein? Pour n'a pas ta carrefour. Pour moi, pas de n'aller. Il a un bébé, là. On peut rigoler, pas soucier là-bas. C'est pas. Tu vas ça va vraiment faire ça. On fait caou qui boit. On fait qui boit. Maman, quand moi soso oyo, moi king burger oyo, mon bal na comment qui na mwana, et pas ça dépend, et pas ya mama kango, pas besoin que na mwana za kolia. Moi si on a zo meme na ba king burger, meme na ba McDo ba KFC ba zolia, alors ba rappeler loko mon côté, avant de calme, pour papa e se monde to bimbo de to zongi ko beta so na nda hotel so pe beta mala on pété. Nzo kande ba meme maman n'est pas ya mbanda. Ça n'a pas rien. Maman, mon abana. Comment ya makelemba? Mon abana comment ya bakabelo. Ka pona frito ka. Mon bala maman moi na pas mbanda. Ka frito ka. Ka pour moi ka soso o. On laisse ça na te. Maman on a mis deux canani comme quoi anniversaire. C'est une réalité. On s'est mis dans le bain. Ça me terme bien. Bon au restaurant. T'as la moins blanc. Yamete. Oya liete. Abamanga libanga nazoka.
Biloko bongaka so za monta. Andela mbebe. Bongaka monta ko chauffer no ka ngugu te. Le maman beau revoir. Tu comment fait ma titi l'angolaise ata yumoko. Comment elle en boye? Moi le mke boye. Ah non, c'est pas gentil. C'est gentil tes bateaux vraiment. Et puis ziki nango hein. Ziki. Poto suki sana ina lo baboy ba mama. Liesa bana. Mbongo na bango sela ba moi quelque chose. Mbongo ya bana. Sumbela mona basket. Sumbela moi pula bien. Mema na McDo. Liesa ta mo sosa okoko o ngana sombi oyo na King Burger. Mobala lobi na koma bimana mwana nga mobali mama. Eke nanga na yeko pa chéri nanga pa makangu na ngai yo po ibasa libanda po ba flatter tango joya na mwana osane asumela ibla rolette asumela ke ba cadeau yo mama ebite o apo lobi oh boy eza makamuso ebele mbali na ndako to bazobisa yo mwasi ke boy botango zolinga te awolo basuta tiki na ye akomoki ndoza makambo wapi na libanda pona osukisa ba mama na ngai s'il vous plaît bo revoir na makambo makelemba kende musala zo mona musala chaka makelemba na yo mbongo wa bana sunga bana pesa bango le kwa kolia malamu somela bango basket malamu kukufelaka bakabelo te kukufelaka makelemba te ndenge ozaka fier bamona na TikTok bamona de gauche à droite talo lendo et tout linga peta bamona bana yo ba refléter pe lo lendo yo zaka nango pona lelo to suki ona ba mama za amateur oyoka ayoka souci apide nanga pour moi somela nga mettre nga ita là tane na baby ba papa mba na olia kapona sepsa munako nde so ça na bango eziki tokutana tout à l'heure pour contre ndenge ba pesi maître Gims na Dadju passeport diplomate hein tokutana tout à l'heure na émission bisous à toutes.